Bitumbe, Eza Bitumbe. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Big up Kinshasa, big up Brazzaville, Bozolanda biso partout, Angola, na Belgique, na France, na États-Unis, na Chine, Bolanda biso na Afrique du Sud, Bolanda biso partout, Bambote Komela Bino Bisika Bo Zali. Bollywood TV, Katazoba la chronique Antelo, animée par Eagle Woman, la maman des aiglons. On revient avec ce nouveau numéro et c'est un plaisir. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Abel Bolanda Makambwe, Amamata Makambwe. Batula mpaka ba mona peleve balobi soso aliaka eloko ekoki na mongongo na ye. Musique congolaise oyo ndenge eza kokendela nga nazomona neti kaka plus tard tokopesaka Aigle raison. Nayebisa yo bampiaka ezongi na poto periode ya turbulence oyo nazoyeba te mpiaka ezongi na poto nakosa yo te. Mambo mabalukidi. Mesdames, messieurs, Soto bandina ba like et ça abisso bien. Mettez-nous beaucoup de likes, partagez l'émission, parlez de nous autour de vous et ça abisso qui tokona est lengi. Alors, Héritier Watanabe s'est produit hier à Dock de Bruxelles, une salle de 1500 ou 1400 et quelques. Alors, Tomoni Mpiaka et Salamiwana, on va même pas aller par 4 chemins les gars. Mpiaka et Salamiwana. Et Naebisayo, Héritier Watanabe, Asielo Muki. Obetaki na yo scène musicale et Simbaki. Fallait au channel pause, au télémana wana, au savourer na no réussite na yo. Oyego weli sa kocha deuxième date pour rien. Si vous tala nengo ke ko seta na sala muki. Opesi si go Fabregas place ya koseka yo. Opesi siko Fabregas tan ya koseka yo. Bana ya wenge muzika eloko ezo sala bino tozo comprendre te. Bolinko landa fali trop. Bolinko landa fali na badate bele. Na kalabozaka so obeti mwa Bercy na yo oyego pema. Oki obeti Zénith oyego pema. Lelo loka bomoni fali ya mesani si bino atia wa beti awa. Bino pe bolingo landa. Avec quelle fan base Bozanango? Avec quelle fan base? Europe mpiaka ezongi mpiaka pene ezongi na Europe. Mpiaka ezongi na Europe. Moto pena asilisi batu posa ya ba concert eza fali. Parce que tango ba musicien tout bazali ko beta te, ya betaki déjà Bercy, ake ko forcer abeti susu yo arena, abeti Ovo Arena alandisi trilogie na ye bato poto déjà basili saki déjà posa o bazaka nango la musique na poto pendant 10 ans omoni parce que na 10 ans wana tango bino bobeta te fali a beta mutasili saka bato poto déjà posa musique c'était fali parce que ye mutali boso abandaki makambo abeti yango pe ebele omoni fali aza calculateur. Fallait pour passer enfin calculateur. Aebika kende na ovuzongi sa concert na poto boy. Bana mai ebele ba ya obeta. Si loko la musique kangama banda kala. Bato nyoso bana ba soif ba concert. Ngam na osili sa bango soif wana. Afungoli concert na poto. Abeti Bercy esili aye ko fungola yo arena landisi ba ovo. Donc fallait ipu patindinga za ko enchaîner trilogie wana. Qu'il y aura un moment mpia ke ozonga na Europe. Donc aussitôt a fungoli concert na poto a beti yango ebele mbala moko avandi na ye. Ayebai ke tango bana mai bagoya il y aura des mpiaka qui vont se suivre. Fallait ayebaki na ye. Ayebai ke Europe ya lelo et asus Europe ya kalate. Et asus Europe ya kalate wazaki prêt à tout. Bakope belé le na poto kufa. Bashi de belé na poto déjà c'est kufa. Donc poto a lelo a poto a kalate. Fallait ayeba que malgré 10 ans, il y a absence de musique na poto. So concert est zongi kaka. Babo sepela pour un début. Après, bampia ke ozonga. Fallait ayeba ki yango ya omoni a tout aki de trilogie na ye. A tout de ba trilogie na ye nie avandi. A
atusi ba trilogie na ya vandi abike mpia ke oya siko na minute onde to abo il faut comprendre que Europe eza na mpiaka époque bozala kobeta ndule kala poto ezalaki nde mosusu bato bazala kosala babiloko bashekola bazala kosala bamambo ebele bakope ebele ekangama ekufa donc poto ya lelo ekozala ndenge moko te baconcert ya lelo ekozala ndenge moko te na époque poto ezalaka kala ocomprendre poto ya kala ezalaka mpo mona musicien omona ye kaka na émission soki aleki na tv ou bien soki aye kobeta concert sans quoi oyoka ye na cassette lelo bato bakoma komona musicien na TikTok pour ça déjà sili akomona ne musicien partout pour ça ne déjà sili omoni donc voilà alors eti watana basali mpiaka eza ya kobomba te eza ya kowangana te mpiaka pene betami alors bandoki oyo bato aketo basepelaka na malheur ya baninga nayoki bango bazosepela bango basepelaka na malheur ya baninga soki eza na bafanatike oyo bayebi kosepela na bamalheur ya bato ya bamusicien ezaka bangulwa bangulu balingi kosepela na bampiaka ya bato comme si bango baza bien période oyo bozobeta baconcert falisi abetaki période ya bien na début période oyo bobeta baconcert eza période ya keba même concert ya Werason vous risquez bomona pena yangi ya maboye abeti etondi pete bo risquez pena bomona même wera pe akoti na rythme mpiaka fere ekutu koloba te yu arena ya fere eza nango deja mpiaka bomata bokita ata bobeti silver etondaka te ata bobeti silver ekotonda nango ka te etonda te bozo sepela na mpiaka ya héritier bozo bosala ke bino pe boza le prochain sur la liste bino pe bosala mpiaka na yebisi bino ke yu arena ana fere otondisango na magine pour votre information bata poto de asi ba moni de ba concert ebele bana bango suna nzala musique tende ezaki na kala c'est si la nango nzala wana bino bosala ba jeu fali annuler ba concert na ye bozo sepela héritier sali mpiaka bozo sepela bino boza na concert na avril boza na ba mois ebele po bobeta tibo koma na avril boyebi makambo ekoleka na katikati yao tokota 2025 boyebi makambo ekochange boyebi makambo ekoleka boyebi te me bozo sepela kaka héritier faut respecter fere makambo ko respecter fere eza wana te dans la vie il y a les hauts et les bas héritier ako respectaka na fere te nde bino bozela wata na musique ya azalaka te leki azalaka te héritier aotikalaka na position na ye wana a respecter ka fere po a respecter ka fere te yango bato baboyi koya na scène musicale bolobai ka boy atondisaki na scène musicale bolobai ka boy aza impoli tokoya te mais atondisaki ekomi osoka atondisaki pona wera problème te mais atondisaki soka aza na bafani na ye na bafani ya wera mabe eza wapi auta maison mère soki aza soutenu pa bawengeman mabe pe eza te Europe wana bomonaka eza ya fali Europe eza ya fali yaya mutakosa bino te même bino na bafere wana nyonso bodiembela bo forcer kaka Europe eza ya fali pendant 10 ans musique eza obeta na poto te fali ka mutabande ko consoler ba jeune wana ya poto wana ba wesh wana la jeune génération wana c'est Fali qui était avec eux na ba featuring na ba nzembo bien na ba chanson ya bien ba clip bien c'est Fali qui était avec eux ya au moins tant Fali azongi na poto ba yambi bien bino bozo beta musique ba pepe kale pendant 10 ans bobeta ka musique ba pepe kale nena ngo olanda bino na poto wana poto eza ya Fali depuis musique ezongi na poto Fali abeti basali ya minene azaka ayemoko bino tout botie ba date na poto bozaka na ba 6000 7000 kita ba 8000 8500 6000 7000 tina se bozo na jeka wana ata 10000 o mutu na abeti yango te 10000 place ka oyo banda musique ezongi congolais moko ta abeti ata 10000 place na poto Fali akina ba 15000 abeti ba 20000 abeti ba 40000
Ah moninga na bino te Joana. Boko loba boko lemba. Respect à wata boko senga ngo boko lemba. Musique ezaka na yaya te. Vous comprenez? Wata so asali mpiaka na ye moko ayebi ba raison mpiaka na ye a communiquaki na ye te asalaki na ye ba stratégie belé te. Ya nango te ke po banga affaire te. Oh. Na minute eza mutu na mutu na makambo na ye. Ya te likamba obanga affaire po sala boye, obanga nani po sala boye eloko eza te. Mutu abunda na coin na ye. Soki la scène musicale esimbaki po na wera. Donc bino pe yango siko bobengisa Maître Gims po yu arena esimba. Eloko bozoloba na moninga eza pe ka côté na bino. Boza na facilité ya komona mabe o eza pa bato me ya bino moko bomona te. Eloko muta otambola na sola nie na nzoto. Akanza ndike eza pa bato ba pembe na ye. Nzoka eza pa na ye moko. Bino bangulwa oyo boza mieux placé te po boseka bato. Eloko wana ya munene boke ko signer wana. Boza na mama na risque eloko wana ebeta mpiaka. Kutu mpiaka déjà eza assuré. Boza na risque concert wana ya yu arena ba reporter ou bien ba annuler. Soki bobeta onka na effectif moya si. Wana eza évidence. Wana beneza évidence. So bobeti yu arena boko beta onka na effectif ya si. Modèle na mona déjà pa ba wata oyo. Yaya. Hey. Modèle na mona ba héritier wata oyo. Redi amisi abeti sold out salamuke et puis abeta kala na poto. Dozaki ali loka muto asika. Wera pe abeta kala na poto, wera pe ako sala bato. Me bato basi ba beti. Bokeba. Poto ekomi komela bato. Europe balobi mpiaka ezongi nango na poto. Donc bato bana ba concert basala minene na période. En tout cas tokotala bino tokotala bino penza. Libanga ezwi chaku mwana ozoseka. Libanga ezwi aigle. Yo perroquet ozoseka. Mwana soni te. Tokoyembela bino 2025. Tokoyembela bino bena ya Yesu. Oh ya Yesu ya Yesu. Nzembo na biso toyembelaka bato ba échoué. Tokoyembela bino na 2025. Bino bozelaka to mois oyo esila tokota décembre. Na décembre nde tokozwa sikoyo décision nini oyo yu arena akopesa. Soit bulakati, soit ba annuler ou bien ba reporter. Wana mna tokoyeba ngo na décembre. Bino moko na boza na ngambo na maboko bozo seka bato mosusu. Alors que boza na mama na problème oyo nanu boza prêt kutu ya osilisa ngo te. Catégorie ya moins cher bauti kosilisa ngo ka lobi awa. Bibiche umu mutasombi mwa quelques billets wana etikali catégorie ya moins cher. Banda bafungola billetterie. Ti lelo 1 mois na ndambo. Nde basisi catégorie moko ya moins cher. Basilisi yango kaka na 1 mois. Sikozo ba catégorie ya ba 150 na ya ba 200, ba 180. Ba aussi sango na ba 3-4 mois. Awa bozo seka ba mpiaka ya baninga. Tozo zela pe ya bino oyo eza déjà en téléchargement. Aussi yebani nango ki kala mingi te eza mpiaka. Alors, pona bato bazo zela héritier banda kobanga fere. En tout cas, bokozela bokolemba ti soso obota minu. Ndenge na yebeli goga toto ya tembe. Dobino mna bovandi bozela ke wata banda kobanga fere pour abando sala ba plein concert. Et otika lo sala mate. Wata c'est un têtu plus bo senga banga fere plus a osala ngoti. Ba têtu bazara bongo. Plus bo senga ya sala loko wana na makasi plus a osala ngoti. A osala ngoti. Et puis musique eza mathématique te. Musique eza science exacte te. Okoki kobeta plein na sala munene, sala mukie elieyo. Tout comme oko réussir sala mukie, o réussir pe ya munene.
oko réussir ya mukie o réussir pe ya munene oko sala pe piaka na sala munene sala mukie simbi. Donc musique eza science exacte te ekendaka selon ndenge ka makambo eke ndenge ka makambo eke yango moni bato balobaka ke soki fale abeti place nyonso faire pe obetango mais musique eza science exacte te ke lokola ka ye esimbi kuna ye pe esimba awa toyeba ngo na yo arena tokoyeba ngo pe na yo arena ke soki place nyonso fale obeta soki faire pe obeta yo arena ezali ovo arena ezali DLC ezali vous comprenez totala soki faire obeta basalo wana nyonso trilogie arena faire okosalango trilogie arena faire akosala ba trilogie ya basala 15 000 20 000 40 000 même na espace ya une année akoka te fallait asalango na espace so ya 2-3 mois même na espace ya une année trilogie arena faire akokango te. Donc botika na bino kozela Watanabe abanga faire po bando sala ba plein ça n'a rien à voir. Omoni Wata aotika lobanga faire te mais prochain concert ya Wata moi je vous rassure que etonda. Tango obeta martyr bomo la différence ya martyr ya liboso na martyr wa obeta touro. Touro a osala plein. Wata mna touro a osala plein. Touro a osala plein. Soka tika date bien aluki sécurité ya bien cette fois-ci a osala plein. Na martyr. A obanga pika faire te mais a osala plein. Na musique ya zalaka te. De bova na bino te bozelaka Wata bandu banga faire abangeli faire nini. Faire asombelaki ba instrument. Faire mutalesa la musique a Wata. Faire afutelaki séance à studio. Ba obanga ya zala nini. Ana quel fan base. Ye moko faire ana fan base nini. O héritier bandu bange ero. Ana fan base nini. Billetterie yo arena yango na bo kemba nango. Catégorie moko ya moins cher. Boti ko 600 na 1 mois. Si vous avez catégorie ya ba 180. Bo 600 na 2 mois. Bo 600 na 2 mois. Ti bo kenda na ba catégorie mususu. Jour à concert et koka déjà. Ye moko faire na fan base ya malonga te. Si ko héritier bando banga e po bando banga e neti ndeni. Abetaki scène musicale na ye ezaki réussite bozalaki te. Boyaki te lambali toko ya te boye pete abeti yango. Iza makambo yaka. Soko osali mpiaka ye mo fera sala mpiaka na États-Unis. Image wana kutufuna zongisela ngo bino na mikolo na be émission. Asala mpiaka na États-Unis. Après avoir kobeta martyr o bakotaki ofele wana bafungola porte akenda na États-Unis asala mpiaka. Azo yemba ba ifunanya na etala na sima vide mutukuta okipete ba otale lokwa ndako ezika. Ba image ezali awa bocha munoko nde fere mutasimbi makambo ya ki fan base. Lui il a quel fan base lui? Mutaboya ba featuring aboya koyemba na français aboya nyonso. Asutuki lengo na retard. Il a quel fan base? Mutazo senga ba Raivani featuring yeza la fan base nini? Ero yo kesa fit na Raivani. C'est que ça la fan base à malonga te. Babanga faire babanga faire en tant que qui Wata obanga ka wera. Wata obanga ka wera. Obanga wera obanga ba vie na ye ya wengi. Bilo wana bozo senga wana babanga faire wana pa Wata kute simba na muti. Aotika lobanga faire te mukola obete ba concert ne oyo ko simba yo simba. Siko soka bangi ka faire te. A manqué faire a kebeta stade simbi bolo banini. Ponga na bike Wata otikala na ye ko bomela faire moto te. Soka manqué faire a ke stade simbi bolo banini. Bozana ba raisonnement moko ya bino moko ndebo raisonner na masoko ba golwa. Bino ndebo raisonner na masoko doso Wata salimpia keza po obanga faire te. Po ye moko faire ana fan base malonga ni na poto wana. Ana fan base nini malonga kuna ye feri. Mutu ana fan base malonga ti ero bo si sa catégorie moko ka ero. Bafungoli bien na septembre na novembre nde bo si catégorie moko. Wana fan base malonga. Siko babanga e ba obangele nini. Asala de nini ya makasi na musique. Batala ape mutu anga obanga mutu asala magamba minene na musique.
Muto asala mamba minene na musique, muto a bouleversé ba donner na musique. Na musique congolaise soki eza na musicien obino tu il faut bobanga, izaka fali. Musicien obino bobanga izaka fali, muto ayeli bino disque d'or certifié na France na Snap. Muto obanga yewana. Pour une première fois banda musique congolaise et banda. Muto azwela bino disque na France et ye Congo. D'accord, disque d'or ya rumba certifié à l'export, c'est-à-dire na mboka mosusu. Rumba oyo bapesa, ba disque d'or ya rumba oyo bapesa ba faire ete ba producteur congolais. Au Jean-Pierre Star, au JPS Production, au ba DVT. Maison ya certification ya mboka libanda et certifié rumba. Album rumba disque d'or. Mutu bobanga yewana. Aujourd'hui, ça, il y a 40 000, 15 000, 20 000. Au bêtien, on a espace il y a 3 mois. Trilogie Arena. Musicien, babanga yewana. Babanga falite na musique. Babanga ga faire. Faire sala nini ya waouh na musique. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Oso tche micro baladeur na Tanzanie, na Angola, ou tche micro baladeur na Nigeria, bakamwe bino. Elo ni faire sala na musique. Oso botuni na Nigeria ba okama, boke na Côte d'Ivoire ba okama. Elo ni asala. Botanga on a commentaire. O faire sala ya munene na musique africaine kena so tali pena boy obangi ezani. Record ni na munene ya sala na musique. Na ba record ya ba vue azate, na ba record et ya ba chansons les plus écoutées, ba record ya ba tube azate. Azate na ba concert ya ba record ya ba place ya ba grande salle azate. Ba obangi ka ya ofele boy. Oh, Boniko abanga fiere, ba obangeli ni a monstre. Oh, wera kutu mutasala bato apesa bato makambo. Asenga babanga ebongo te, ka fere mutasala ne eloko te. Abimisa musicien moko te ya danger, abimisa album moko te ya danger. Azana ba record moko te ya makasi na musique. Oso otali yango pena boy, osimbi mutuke abeta mama na record ezate. Faire na ba record makasi te na musique. Kasala elo moko boy pena mama na record ezate. Ni na ba salle, ni na ba album, ni na ba tube. Ezate. C'est que ba bangeli nini. Voilà. On dit merci à Monica Vapendo qui nous a laissé 11 €. La super thanks. En tout cas, merci na batoyo. Et basay le rôle andiko na biso. Black Sterling a salaki prochainement. Monica Vapendo pe aniateli biso 11 €. Et ero bagolwa miteme vimbi. Bao bao zelanga na limwa na YouTube. Bamona batu bakomo tikelanga susu ba pourboire. Wana place baza miteme vimbi batu bakomo tikele su ba pourboire, bakomo tikele ba mbongo boye biso to linga limwa na YouTube. Boyeba. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?